pona yo ba film ici la zo sala ya bino na ya Belleville ya nani beti penza. Ah, vous vous condamnez baninga te. Faut qu'on ba détail non te ba détail te. Zolo baka ke. Te faut qu'on y dise ça, te la vérité. On dit te, on dit vérité. Faut qu'on le voit mon muté ba ke eza vérité. Oh, yo mo za salité. Ozo ko benga moninga salité. Cela veut dire maman te za salité. Yo au film za salité te. Alors bazo aussi bazo sala ke ba mema ba chaîne na emi ba leo akomi na ngolelo au moins misazo mi pesa mingi to komi na les abakou. Même les abakou sokotali avancement les abakou. Autour mona vraiment que donc moi non vraiment malgré na suis professeur attends ça rien nda mais azo koma te par rapport à nani ozo comprendre si le mwana azo kokoko yebisa biso te eloko nini esali 1+1 comme D au commissaire yango de ndenge nini mwana azo koko expliquer te malgré na suis professeur libanda azo kokati papa tika par de paiement na à part ça ceux qui SBA zaki te zuma ngaza na il fallait SBA ya compagnie o ezana bateau ba finga bateau ba zuma bazo place ya lo ba chaque fois on sala papa kulutu yo kana lo ba on sa émission politique te asa na capacité wana te il fallait SBA ya o ba tendresse ba Miss Lolo ba Bishop ba essayer de Panama ba Mida ba zo compagnie place so eza ya mafinga yango moni ba sela ba SB. Je joue pas à Bakou. Asa Bakou ko? Yo yebi. Oh asa non pas Bakou. Anti-valeur. Asa parmi ba anti-valeur. Oh. Asa vrai Bakou te. Te asa vrai Bakou. Asa pour ceux qui font à Bakou. Ozomona angaka na nini na ba on comprend ba ben ba zoom ba zara na ngoti pesele ndo chamiko pesele na paso pesa bote ozomona ba nguya o ba zoom ba zara na ngoti pesele ndo pesa na nguya muno pesa bote to le kanjela sko yeta nga vandi boy azo comprendre que non madame Belleville a sa valeur azo comprendre que madame ici la valeur ozomona alobi bien so yi Belleville alaka maboko makashi na maternité ya YouTube bakanyela basila makolo en tout cas na fier na yo pour appuyer le Congo mais oui comme wana te ya lulu abe de sou bengana to ya lulu ko ya na beto mesa na te na yo za invité nanga OK ya lulu ba bengana ya lulu tongo bon bandeko batata mama ba bolingo émission MC bandi entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bonjour, bonsoir, bandeko tout bozolanda biso en ce moment. Merci beaucoup Nabino tout boza ebele. Merci beaucoup Nabino tout boza kawana fidèle. Pona chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Merci Nabino tout, merci na ba famille Bota nyonso boza de partout na monde entier. Émission Nabino to Maïto kopesa bino e bandi bo pesa biso toujours confiance bo pesa biso. Merci beaucoup na yemoko tata Nzakomba oya pesi biso souffle de vie lisusu lelo na kota la banda kuna bino sans kotoke. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup na Exode Mikebi na réalisation, montage tout et surtout Moussa Lezo Salama vraiment na Haute Bascule Télévision bo bien totambolara na matière de famille Bota News. En tout cas merci beaucoup na manager de l'X, Papa Tigre, mon fils, Papa Tigre, mon fils, Bambo Tene Belé. Merci beaucoup na Darling Love, CPI na Bango. Merci beaucoup na ba tout vraiment bozalakawana bolobi bino bozaba fidèle vraiment ya etando oyo Haute Bascule Télévision. Car ndenge tolobaka
en tout cas nga mikolo na sepelaka ko yamba baleki nanga na yambela kibino Chacha na yambela kibino Bianca mais lelo na kutalisi Bianca a serré pena sentir na Abakou conscient. Pourquoi lelo na zui Abakou conscient na mwana suka famille Bota parce que Nathalie Koto famille Bota Nathalie Koto yo ngambo ya Babakou. Donc émission est là un peu au milieu du village. Tomeka ko solo là poto sunga bande ko na biso baso sala cinéma ya Congo. Mbote belé na madame Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Mbote belé na bande ko tout bozo sala musala malamu. Mais lelo tozo solo la nanu likambu munene oyo. Lelo nga na tie sujet eloko nini to ko sala po banti valeur balongwa pembeni ya ba artiste comédien. Et lelo to ya banti valeur et mati makasi na ngambu ya sila. Yango moni na yambi Abakou conscient. Aebisa biso eza nini pa na bango. Et puis Bianca Zanga mwana suka famille Bota eloko nini famille Bota yoki ko sala po ba éviter lobi ba benga ba pe banti valeur te. Vous moni ke papa kuluta mayele. Mais to bandaka na filmer na biso. Madame Belvi sali filmer oyo homicide tozo ebate za problème nini. Exode Mikebi plateau la biso zaka déjà ya kofungwama Bianca Zanga supporter pardon nzamba sala mwana mobali liboso. Voilà, Abakou conscient bonjour. Ouais, bonjour, bonjour, papa Kouta famille Bota, bonjour vraiment, na bande gonyoso balinga biso, na pesi na nombote na ba Abakou conscient nyoso, pesi bombote, na pesi so Kaba conscient. Kaba conscient. Ah, OK. Na pesi bombote, na pesi susu mbote na bana famille Bota, mbote na mams, mbote na Bongo bandize là. Obani na bana famille Bota che mams na sim. Te, faut valoriser un homme fanatique. Bato ok. bapesa na biso respect bato muto azora temps agetia mega na ye po atala yo faut pesa faut valoriser na no bango nano après ba fanatique to koti siko na bato ba lesaka ba fanatique. OK. Voilà, et wana nde to bandaka bonga pe yango che mams na sima bana famille Bota. Kasi te na bani na Bakou conscient ba fanatique. Ah, OK. Na pe na kina bana famille Bota ba ba fanatique. Na yesiko yo na bato ba lesaka bato. Na mams. Voilà. Pesi mams mbote. Mbote. Ah. Na pesi madame Belvi Kandi mbote. OK. Bianca Zanga. Voilà, merci beaucoup la famille Libota. Oye famille Libota, toujours babi vraiment. Et merci à notre manager de luxe, Papa Tigre. Un grand merci à Poutine de l'écriture, à Belinda Kandi, Maman Moro, Tarek Goshi, VIP international, la reine mère. Babi, merci à Darling CPI, Babi famille Libota. Oye, ma base na biso tout. Vous êtes tellement ébélé donc, ma moto et ma place, nous sommes tous vous avez dit vraiment, Papa Kouloutou. Ba question yo et puis biano ya biso na kolinga komesana bino mbale na plateau te to mesana na bino te po bino bozabe invité lelo nga kulutu na bino na préféré na yamba Abakou conscient ba famille Bota boyoka epi na bien Babakou boyoka e bien po e ko bima lelo milinge ko bima na TVT me ba glace TV ro linga mana ba glace na yambi na Bianca Zanga na habité ceux qui ba ko supportani. Ce qui peut soigner le plateau, to yebite. Ce qui peut bitumba, to yebite parce que na yami Abakou na famille Bota. To yeko solo la makambo etali bande ko na biso bazo sala théâtre. Ali no soba zwa kiti vanda ota l'émission na mama Tina. La maman chérie à moi si maman José le Sadis ou maman Claudine Bokato, la maman Minata Tulomba, maman Germaine Bassiper. Maman Ani Bassiper. Maman Ani Bassiper plutôt. Maman Niba Super, maman Germaine, maman Pélagie Bovanda. Il y a Julia, Sylvine Jolie Vanda. Maman Ivan Longondo. Vanda. Voilà. Émission Bandi. Abakou conscient. Nengo tali li film à Belvier qui. Na nengo tali pa na bino. Parce que na dit que tala pa na bino, la charité bien ordonnée, il faut qu'on tala pa na bino. Malgré au tenaka bango rigueur et belé baza ba inconscient. Yo zalo na ngamba ba conscient na ba conscient boza ebele ndenge film Belvier ki na ba chaîne ya sila na ba film sila omekai ko bwaka lisu
En tout cas, avant la bande, vraiment, on peut s'en nous félicitations à la famille de Bota. Ah, elle a félicité tes baza fanatique moko baza ba mona pe baza bana oyo tango baza ki bana miki pa batata na bana mama na bango so ba kamule mato ba bipa ba mambweni ko kinda so te pas ando ki ba yoka ah ba yoka ba mambweni ba mambweni azandoki ko kinda so mambweni te ba yoka donc ndenge to yaka na ba tando yike to yebisa bango bo sala bo sala tala film non si te mais na uti ko tala on dirait apparemment comme il y a 2 millions et quelques na ite so ko tala mo te nazo mona 2 millions na ko to film si te mais 2 millions et quelques et puis donc en tout cas moi na bete bino vraiment maboko et so mona vraiment boza bo préférable anti-valente on peut faire bazobozi. Bien quoi bazobozi. Ah. Donc bazobozi obi eza banani. Nayembi bata biloba lobati. Ah, voilà. Donc il va pour faire bazobozi te ba pour faire vraiment musala o ba yela. Donc ba tali pe na mo va tali filmer donc et puis filmer pe na tali en tout cas félicitations sur madame Belleville Kandi pour une l'écriture. Au moni tango zo pesa mutu kombo opesi mutu kombo ya mutu moko boya munene faut bala na peso e balante donc oui maneti tika boy Poutine aza mutu oyo atongoli risi makasi bazara na mona Poutine azo mona susu Erdogan na Turquie baza bato ba valoriser Erdogan azo to valoriser Turquie apesi Turquie forme o lelo bato so ba ke Turquie ba mona valeur na Turquie eza nemo pe na Poutine nenga sali risi lelo to ko ko envier poto ki ne risi donc eza nemo pe ko mona lelo madame Belleville Kandi a valorisé théâtre parce que lelo mona kombo ya Poutine wa voilà mutapesi bato goût ezateke non ezateke bato bakoloba so inte ezapena to ba ne vérité mutapesi bato goût ya komema théâtre na YouTube mutapesi sentiment ya kokotsa théâtre na YouTube eza madame Belleville Kandi amemi sentiment tika boye amemi sentiment ba kutu yeko to za parmi ba icône te ba kobenga même légende te ba kobenga même icône te mais ozo ba lelo mema bato na YouTube te amemi bato na amoni bato musu ba raté ozo ba ma légende. Les gens, est-ce que définition les gens il y a bien ça côté na Google icône ba Belleville so pesé parmi ba icône te a pesé pourquoi parce que lelo même bato bazali banda mingo monaka mingo kaka to yoka ngona tala ka théâtre Belleville tala ka théâtre Belleville to tala ka ngobiso so to tala ka internet nous so ba na utaki musala nini mo na koti na TV na nga Belleville TV na la Belleville TV ozo mo le a valoriser théâtre bato pe lelo moni et puis akangi maboko te na maternité na ye akangi maboko te apesi bato so ba chance ozo mona bato belé akangi maboko te akangi maboko te bato belé ba sali ba chaîne makambo pe zo fonga mosati be ke o pasa ki boetela o boe akon pe na chaîne makambo pe zo mata donc en tout cas bravo na ye Nathalie homicide et donc ozo mona pena ke muto so ki temps quand on est dans le baram pena so ki temps a commis en silisi avant abimisango boye a étudier yango a étudier tango étudier yango no boye yango moni tozolia oyoki guya onja elekite mekoki batebele bakomela ngelo wana elekite mekoki papa Chaboud Mayembo na mama Nasa biba ngo balinga ko ba guya onja nyonso tu wana donc exemple nous peut repérer be onja na pas zo cha lekisi mais ya chango na normal ekoki olie biloko pena pona yo tokata ko tu débat wana te pona yo ba film si la zo sala ya bino na ya Belleville ya nani beti penza bon moni ba tenanga rigueur te yo moni za fa ba kuku yo ba nini trop parler ça tue yo moko bimisela biso to mona lingi to sa to sala ka mais bimisela biso to mona to tanga to de bimisi ngaso na no sa analyse na no biso boy na biso to voilà to pe biso mo muke bien kazanga lelo tena félicité non et bravo ngana zela ki boyete non papa Kulutu na félicité pour nini aza bako conscient au moins lelo biso famille libota ndeto a conscient boy ozomona so pe ba bakouk bazu conscience on de quoi nango au moins ka ba insulte ezalate soki ba bakouk bazu conscience ba bakouk ngolo baleti banani bamida bazala kwa ye de Panama ba tendresse ba zuma bazala kwa ye bazala ko la ye
Osomona, par rapport que ti a bandi, après si ma fan ba cook mbote, après si famille mbote, et puis après si mams, après si na moto a laissé ba fan nae. Osomona, a valoriser leader nae, a comme si leader na tient la place, et puis a zongi na pesi madame Belleville. Mbote. Là, soit on dit exactement tricage. Osomona, non, tricage est à naté. Alors banaliser tout comme nga na oloba, on a pesi madame Belleville, mbote na pesi madame Sila mbote. Tozo ba tricage par rapport à zo pesa mams mbote, on dit batu batenake rigueur aza vrai bakouk te. Te aza vrai bakouk. Aza pour ceux qui font bakouk. Osomona, alingaka za na nini na ba on comprend ba bemba zuma bazara na autre. Pesele ndo chamiko pesele na paso. Pesa mbote. Osomona. Ba nguya ba zuma basaka nango pesa lengi no pesa nguya muno pesa mote to le kanjela siko yeta ngavandi boy azo comprendre que non madame Belleville a sa valeur azo comprendre que madame Sila a valeur osomona alobi bien so yi Belleville alaka maboko makasi na maternité ya YouTube makangela basila makolo en tout cas na fier na yo donc yo pour appuyer le kwango mais oui. Oh, papa Koulou, tout consanaté. Et ça, le col a l'autre loba, na maternité, il y a SB, to pes, ba pesa, ba zuma. Merci. Si, yebisanga lelo zuma ngaza la wap. À part que ça soit. Pour ceux qui SB, ça qui te zuma ngaza nan. Il fallait SBA compagnie aux gens à bateau à finir à bateau à zoom à base à place. Il y a le bagage chaque fois. Papa Kouloutou, il y a le bagage. En ça, émission politique était à la capacité on a été. Il fallait SBA. Pour la tendresse, Miss Lolo, Bishop, essai de Panama, Mida, Bazwa compagnie, place aux gens à ma finger. Il y a mon moni basé là-bas. Mon SB. Il y a un nanga mabe. Film et non mon élan. Film et non mon élan. Abakou comme ça pesi par nae. Ozoibisa Maman Belleville nini to ba fanatique nini par rapport à film. Ngai par rapport à film la biso lo kaka to senga na famille bota to za raboité. To ken raboité to za toujours boy. Ya likolo on peut tomati makasi film auto to likolo. Ya jeri yo kana biso lo ko la pe ba ninga ba respirer te. Eza force à Belleville Vincent Lobaki Belleville akomaka makasi. Ngabe Vincent akomaka makasi. Ce que madame Belleville soka lembisi boy et que Vincent Matibo. Au moins on que yaso na biso. Vincent mtako makuna. O Vincent mtako mati. Mais il fallait normalement le ba moni pardon na pe miso mamuki. Ba dire wana ndenge ndenge na biso lobi. Vincent lobi ya koma makasi madame Belleville koma makasi. Donc etiki rivalité ya Belleville na Sila ndenge bacha Sila azala rival à Belleville et comme il y a Vincent na Belleville comment on a maloba wana Vincent lobi bon po yem ta lobi yango Vincent loba eza pas Vincent yo jija onde kasi yonga nazolobati nga azoloba eza logo on a pesi exemple ozwi ndeko na yo oye na kati ya ndako na yo ozana mwasi na bana komi opesa ordre yo ozana eloko oloba te azopesa même na yo mo ordre likambo munene boye vraiment ozana autorité te opesa nzela na bato moko boye donc ok yo mo poko ozwa charge bon na yeba raté tam susu aza na habité dans le eza ma finga te eza vérité eza na liste na habité tam susu même azwa bon peut-être aza incapable ya okoma Mam ça incapable ya okoma te mais c'est nous comme la tozolo ba kama c'est nous Vincent Lobi ozo comprendre donc tangu pobisino soto yebi le ke toto te misaka madame Belleville te misaka Sila mais ya lobi tangu ba madame Belleville ina kokoma ba ocha payer donc madame Sila assistante ke aza même Sila c'est aza incapable na kokoma mais la peine de kona biso mo panza sala wana. Donc en quelque sorte comme on a lelo scénariste et madame Sila Eza Oza Vincent donc yalu les souti yalu ba binga abena shuba benga na tongo abakomi wana oh comme wana te yalu abena shuba benga na tongo yalu ko ya na beto mesa na te na yo za invité nanga OK yalu ba benga na yalu tongo abena shuba
Au moins que il y a mon ndeko Bakou. Il y a mon gars Bakou qui n'a mieux placé à répondre à yo. Donc yo va appuyer makamba lobi ke babengana. Ya lulu babengana. Ah, tika pardon. OK, continue. Ozomona, ya lulu babengana ye. Obi no mbaye na satanda ki boye. Elo resala babengana ya lulu. Pona ki mam sieti. Eza po azuma to ya pesi azo karaba zobozi. Ça c'est fort hein. Donc trop de koyoka ba zobozi. Et tu dois les cater. Trop de koyoka ba zobozi. Trop de koyoka ba ngana yebisa ba ku conscience. Trop de mams, trop de koyoka ba zobozi. Yango eza pe ba bilo zo bimaka mams na ba faillite. OK. Mams zo pesa li trop na ba zobozi. Alors ba zobozi ba mba zo sala ke ba mema ba chaîne na yemi ba lewa komi nango lelo. Pour moi ça zo mi pesa mingi tout comme na les abakuka. Même les abakou sokotali avancement les abakou. Autour mon vraiment que donc moi non vraiment malgré na suis professeur attends ça rien ndaku mais azo komaka te par rapport à nani. Ozo comprendre. Mais par rapport à si le mwana azo kokoye biso te eloko nini sali 1 + 1 comme D. Au commissaire ngo ndenge nini moi nazo ko expliquer te malgré na suis professeur libanda azo kokati. Papa tika pardon paiement. Oza maruba moko très fort. Continuez yaya. Ozomona omoni ya géri soki tozongi sima na SB kozonga suma ma 27 te le baki to koma te yango na lobi te na kozonga te na kozonga na place wana mais nazongi nanu sima na SB totala ba film oyo yalla no koma na SB e bana ko kende pe moi boye na madame Belleville malembe oza content na mamba iyo le mamba solo ya lule on dirait yo na comment appuyer ité pour na yo lo bien sa famille bota ya za bakou mais oui parce que oui bakou pe misusu o ba kolabo o la dabiso faut s'abonner pe na chaîne haute baski bayebi ke so tali ba film ya lule na ba film o sa ti différence oui bayebi imagine toi que balongoli ya lule po ba tia Gaëtan ya to komi kuna ndeni totalisa ba abetala te tozala ya lule to komi kuna ndeni yango loko na oloba soki baku baza conscience onde ko azaka nango bakomi nango lokola biso SB ezaka boye bon en tout cas naoki mutu pasi na minute muke to suki sina na makamba film donc madame Belleville coup de chapeau film ebeti pona yo question na tuna ki baku conscient na mona lobité na bimi molongi Belleville a gagné elekeli mokili bakomi kobenga ye contredit mayonnaise na contredit mayonnaise makasi ndenge alobaki esi aza fort na sila leki tous les comédiens yango na baki lokuta neva sila leki tous les comédiens te sila leki mayonnaise sila leki zuma na okoma sila leki fâché kalombo na okoma bato sila leki bangwana po sila so na bika sila leki ya modèle na kosi sila leki ya fiotingo obike boza babe donc ya zoloba obike yo zoloba ya zo appuyer ya géri tozo ba film oyo ya papa na biso fiotingoma yebisanga écriture nini kokani na fiotingoma ya nani ya sila to versa kocha ya fioti ngoma na problème te na sila te na tena problème te na otalisa par rapport que na comparer par rapport ndenge ya na biso ya mayo alobaki ya mayo alobaki bongo abi sila za na capacité aleki tous les comédiens na kokoma et puis ye mikolo mto ana succès parce que on tozongi ka na sima tolongo na Belleville to écriture ya fioti ngoma yebisanga bon bandeko batata mama ba bolingo émission la monsieur bandi abaku conscient oyebi ndenge ovandi awa selon l'information ndeko moko alobaka na ngambu na bino malgré yo traita bango ba inconscient akozala interpellé pe aza interpellé ndenge tozosala émission awa oyo azotambola na image ya babakouk azotambola na image ya mams na bino sila qui est mamu international par rapport à makambu tout à l'obaki wana analyse nino sali omoni babilo musuba tulwa ba mamu national mamu international yemo azana mutali suma ya munene
Vous serez condamné à Ningate. Il faut qu'on ait des détails. Des détails. Il faut qu'on ait la vérité. On a une vérité. Il faut qu'on ait la vérité. Oh, il y a une salité. Il y a une salité. Cela veut dire? Il y a une salité. Il y a une salité. Miss wana minene. C'est comment minene bongo. Yo parler pourquoi comment minene. Et ça parce que mamuna sona na sala ba biloko ba luba ba chiba ba bimana noko na ye. Oui. Miss trompe pas quand mobile selon les informations. Nga biso za bana bandal, biso na beta bana bandal ba yebi solo. Bana bandalo ba zawa, boko na ba commentaire. Ba yebi solo mama international. Maman international aza mutu moko boy a mo so sa émission a poser la question normale azara naître atikara babilo ya ko critiquera mutu te parce que ça parfait oui misu wana Afrique du Sud na pour le traitement pasteur na biso na temps ko mote mais pasteur mtatina gae arena pour le traitement to mona misu wana minene moyen qui des ate pour ça moi qui était pas spirituel et c'est meilleur que moi spirituel moi qui était ça vidéo lobby a sepela ndenge nzamba kela ye noko munene misu minene te ba kela misu minene te misu na vimba ya kovimba ukasana na dessin mais strict obi biscuit mo ba mezo lo mlai so lobi lokuta so lo zo mlai ne ya abota mabongo te misu comment munene likola masumu mais ko donc to kena na conteste oyo atambola kalelo na image na bino baba kuka mais quand tala lelo azo koma interpeller pe bafundi moteka a salir image ya artiste na bino yonga na lobaka moni mams omoni mams alingi ko za la pembeni mona ba anti valer trop bazobozi on na benga ba parce que totali batu nyo surtout oyo baza ba soi disant balobela ka mams bango presque bazala interpeller baloba malokuta pona ba artiste bazala interpeller dans l'état congolais. Yo zana pourquoi ba bengi ça oti ndeko nanga bien ka zana pourquoi ba bengi ça iti na justice parce que soka ye aya ko finga mam cité asala ka critique moko normal o ça te que critique o critiquer mutu donc o ka sa bomela yo ka nesa ka yot pona lo ba ke madame beva c'est musana mo malamu et o senga ba mbule belete tata nso ku fete mtaboma ba vi mtaboma ba vi mtaboma tata nso kufa so moni na ina critiquer madame Belvi non ça la critique mo yo mo bino te bena te critique yo mo yo répondre nga o même so yo répondre nga mo bo poser la critique mo normal na critiquer mo normal na simi tata na yete na simi même maman na yete vie privée mais bango ba ça la critique à la haine o ça dit bien mo to pena à la haine na haine nyoso na haine nyoso o ça dit bien mo to mo pena ye Davina Mubali boy te yaka critiquer Davina na film na mo ko tourner bien te et ça va bloquer donc et ça va bloquer mams acceptable baza ba chose ba chose na ba chose abo bazobozi on na benga bango ça c'est fort hein on est non nani abakuki en tout cas merci ya gérité écoute nsanga na baku trop te oza likopa na bino non ya géri au moins loko yo comment abakuka lobi et ça très en tout cas ngapo bobenganga famille bota ozomona la tali ndeko na biso Jujubio ya Junior avec beaucoup de respect tebi place outi lelo passer na biso a chali effort ozongi lelo papa ya bana na ye en tout cas tozaka na ba respect makasi ropeso azaka ti lelo papa bana ebe azongi lisusu toyebi pe te soki akosaka biso ok continue ozomona kokoma na niveau azo traité Davina apwa Karine Pandora ozomona abik Davina za liboma lokola Karine Pandora ozo finga donc directement ozo finga Karine Pandora liboma nayebi te yo moko na vie oyo wuti nango ya bosoto ya salite tozongisa yo no Jujubio na vino ya salite ya bosoto on va nous déclarer nani awad Doudou Souputi on veut que l'on mata mabete atoko mabongo te pardon tenga azo rappeler ye parce que hier azo traité Davina
Oui, bango tout wana. Juju pas à Bakou. Aza Bakou ko? Yo yebi. Oh, non pas Bakou. Anti-valère. Aza parmi? Anti-valère. Oh, pour les gens, les longtemps où il est, Aza a problème là d'Avina à pointer. Et là, parce qu'on pense à l'église qui n'est pas passée à Wallis, c'est ça, bon marché. Mais Davina va remettre Saïd. T'es tout comme un bon côté. Non, parce que, non, par rapport à Nino, on a des personnalités pour Davina Finga été, Ayebi été. Oui, il y a qu'à ça la critique non logique, normale, et ça bon. Mais comme on traite Kofinga Moutou, Aza a un problème, il y a Moutou. Ce qui va vendre, pas de conscience, oyo, maman internationale ne va pas bengaï. Pour Abakou, ça va vendre, comment on l'été, c'est qu'on bengaï. Mais Aza Moutou na bango, Aza Moutou na bango. Si, parce que réflexion, oyo, si bateau, même si la phase à bango, ils a bango. Ah, yaya boni ko bomela baningo ba osa musara kuna kom. Non, consoté. Il y a géré dans le ballon chose vraie. La zone signe de relabiso des mères. Des mères, alors, le moment, abil, so qui si là, n'a pas ça, n'a travaillé, n'a yé. Bon, tu vas l'air, toi, n'a pas refou balongwa. Ah, wane ça, maté. Ozomona. Maleme. Si la olinga de bon. Ah. Mam sa olinga te. Ok. Mam sa préfère aming bazobozi. Ah, yoli comme na bazobozi. Obi ke bazobozi ngolo bazoba. Oh, na biko. Oye bien. Par rapport au moni na basa eloko ndio na bien kazanga lobi. Au moni mutugola pe mutugola juju bio. Atayo moko. Yo beno ya finga parce que juju bien wana uvana na poto. Mais na standing de finale kio. Siko avant to zonga na pardon s'il te plaît batubolo batoki misi si j'étais parce que na mahini. Bien kazanga comme tourner alo ba mambo pona mamo international. Mais to zonga na mi tout na question. Et l'on y ne sala à chaque fois. Ba leki o ba jouer pas belle vie, batuna bino. Ba finga ka bango mingi, ba Davina, ba Keti, ba Daili, ba onde kona biso ko tolo ba likama ba gaga nani. Kenny plutôt. Ba finga ka bango pourquoi ba ya finga ba leki wana bana wana pourquoi? Et ça pourquoi Madame Belleville Kandi azotala mama kasi. Ah, lelo. Ya. Madame Belleville Kandi azotala mama kasi. Ozomon. Donc, tout le monde va passer à l'issue de soro moni mona ce soit vimi na nzungu. C'est que maman est azanasi. Donc, bateau nyoso batuna pas Madame Belleville Kandi, bazana sous bénédiction. Madame Belleville. Ya Madame Belleville. Donc, li pa moli nyoso o ya ozanango. Succès nyoso to o ya ozanango. O eza oran ye ekitaka. Ah. So simbiete. Msu atali mwana simba ye zate po msu eloko lobezate fona ndiko na simba ta mutu moko boye ya ye ekanga otala Exode Mikebi soki basimbi Belleville te fo simba mbato yo basimba bana oyo batuna na bela production baza bongo fo sala bongo yo monaka bango nde baza wana bakofika soka attaquer Madame Belleville Kandi te attaquer Moutoumor a travaillé dans tout la belle production. Sigo, il y a un moment où ça va beaucoup conscient. Yo sigo Moutabongo pe aux abonnés na chaîne nae au Kinagotale aux Américains en 2000 faut sombi pour ta la film. Aux 8 ans tali Miguel Sili. Hein? Au tali film. Au tali ou film na binoké. Il y a un moment où ya boto tala même sous tali bena we Nino au tali bena 10 heures du temps, il y a filmé 5 ans. Et bien, tu as vu qui. Si. Au talion, 5 heures du temps, vous en avez 24 vies. Pardon. Ils sont bons. Tu as pas naïo. Lelo, maman international interpellé. Alors, tu as mon image à Silas. Il y a un zoloba. Au moins, diffamation. Na outrage. Il y a géré. Et c'est le koyo. Et ce bébé, sa personnalité d'abord, il y a Batou. Et puis, ce bébé, ça va vie privée plutôt, il y a Batou. Et puis, il y a un moutoumoro, il icône. Si la sa valeur, il y a géré ton cosanate. Ah oui, hein. Si la sa icône en moka. Et na vanda bo, natala si la ivoirienne. Natala ma capacité aussi la personne à filmer wana osomona si la zaki mutu mo bota osana ba tendresse
Pardon, Jérémy Kibanga, s'il vous plaît. Ozomona, si la linga kazana na batu, oyo le nenga za bongo, atie filmé, elle va atie filmé, toye guerre na bango na ba filmé. Ne Vincent Lobaki. Ne Vincent Lobaki. Mais bango bazaka wana. Il faut ba créer vraiment communauté moko boy. Donc basali na ba voix moko boy lokato mona ba benga bato artificiel. Donc ba activer batu na bango moko bazana bango boy. Ba osana ba tala eloko ya gola sala oya papa wana ke belle vie asomba mikuwa. Wana ya gola mta. Ya gola mta ya na makambo ya gola mta sala ngo. Uzoka. Sobozi. Nani? Sobozi. Continue. Yagola muta sala ngo, yagola yeko sala voya tata mwasi ya mobali ya nene botai. Asali na mobali ya nene botai o ya fabriquer mutne na papier afuli pema. Yo madame Beva bi tokolo bate, tokofula kaka. Ah. Tokolo bate fula montre mo comprendre neza wana. Ok. Pour le tout au monde madame Sila, il faut aller à la tendresse, na essayer de pas na mana lutu ya fourchette à moulai. Ah, ya, pour le nid. So qui tozongi sima, essayer de pas na mana finga Sila. So qui tozongi sima, essayer a finga Sila e considère quoi aussi pour tout à kangisa ka chaîne à essayer. Ok. Ozomona et boni boye. Si la fin na bango apesi bango âme esprit ba yebi presque 24 ba ange adorable na nazo yebisa yo e bongo mukolo ba ko pesa ye mukongo. Ok. Invité so abakuka azana tata robunda scène contre tout ça pour un moment oyo maman bango o la reconnaître ta mwana nanga oyo azana conscience oyo ça que peut-être na longola ba anti valeur na tsa ba valeur lokola ye ana ta wana te ozomona sotali omoni na baksaka na mako ni nanga lobi sotali na bato nyonso tu oyo bazaka na SB balongwe eza bato oyo bayebi musala bango baka oto benga nie taliba ya lule oteba ni rasu alinda ba joueur kitoko no mo ngamba tu no mo bela oteba mutu alongwe yo mo fani pourquoi beaucoup ko boki ko bondela yi ba oya ba Sobozi ne bango ba bondela au moins pena ki o pena na scène mbwa atanga ba yokeli singa lulu no yeba me ya yelo tika boya bako comme ça ko na otala ba commentaire ba film oche pona nini ba belelaka ouais ba belelaka ngapesi na belela otali linda na longwe okoti na tola na zongo pena mais okritisi ma ya miso pourquoi ou perdre mutamboy donc bato bazaka ba valeur neba longba ba kendaka ba ngopi ba même si pour moi appuyer valeur wana kende mais anti valeur atikali tika boy mam ça c'est on a appuyé valeur moto aza valeur akende wa tombolele musala kende mais anti valeur atikali siko en grosso modo to si ces missions la pesio kama to sala nini lelo ba anti valeur lelo zo mona baza ebele pa na bino bianka yebisa ye lelo pa na bino nde parce que bino botena ebiso regard to finga ba comédien voilà siko lelo ndengo zo tanira ba to belle vie kaka ba finga ba comédien tala mutu na bino moka ko finga na tata ya molimo kobimisa ba secret mo boya lukuta po mema na justice to silisa no wana batu ba retenir ni en tout cas omoni na lobelo mo boy pa bakuk obola nanga pa bakuk conscient obola nanga mams soyez vraiment bolingaka mams soki vraiment bolinga mams na ndenge ya solo parce que mams azalola mo azana sou ya ba envoûtement donc nini moto azana nini c'est là pardon nini azalola moto azana ba envoûté azana kasa envoûtement au nom de Jésus so moto azana kasa envoûtement yo moto azana kasa envoûtement te ozana bonzambe faut prier pour na moto na sa nini
envoûtement ça nini pardon obi égérie et le cas le beza très capteur en tout cas tala eza bongo muto zo koma ba film lelo muto ko commence ba film maintenant muto yaki ata zo commenter mazaki na ba idée ba film mais lelo muto idée film sous te muto se basé na gag ça est-ce que va y bien makolo ozomona donc mams azana sous envoûtement banani donc Moussa a mon abi te envoûtement ya banani azana reconnaître que bato ya zo tika wana bazomemba ye na libulu naza ko accepter ça wana bango wana ndesko ngo bakazana sous ya envoûtement donc en quelque sorte basimbela ekisi bamvuta ipe makamba kisi elobami na makambo kuna ya gabi ninga lobby entel ninga ba lobby bamvutaka batu bamvutaka ba producteur babotana bango donc c'est comme si baza bande ya batu ya mvutement kisi en quelque sorte ozomona donc azana donc na benga babakouk bino prière na bino eza nini eza ke bo déstabiliser ba ange ba soi-disant ba ange adorable ba comment déstabiliser na ndenge nini na ko se désabonner na ba chaîne na bango na ko tala bango souté bo atana ba autre baskili bo s'abonner bo tala mama bien bo mona ba tala sous mamste oui ba tala sous mamste bazo se concentrer na ba soi-disant ba ange adorable or que baza ba ange sataniste yes mam ça te film na 16h30 1000 de ko combattre film na live film était à Mandeni. Il vous informé non. Omoni. Film était à Mandeni. Film était à matin. Mais ben va faire un film. Ben vu sur tout le monde à rango. Tout le monde à rango même na poste à ba page. Au télé bena qui mais si na comparable mais télé a somme ba te yo comparer au rappel ta famille bota. Na tira na ba comparer. O ngana no sa bona ça c'est na la musa bango la muka. Eza la rat. La muka ta biso boy tala bango boy bino so ba frère fanatique bata mayeli bosani babeti biso tenga pena to non tala ba chikite oyebe masa nanga so ile abime 10 ans là examen to no beta mais bino ma chebo ngo ba finga yo famille bota ya bana famille bota OK bon ça bino mo fortifier bino mais bino mais lelo siko oser bon pouvez vous retaba to silisana yo oser de tout le monde lelo zo mona ki parla bino banti valeur ba makasi ba ça belé c'est belé maman internationale so baza banti fallait maman internationale oui kokene ko bon pas moto aza musali na nzambe ozo kamba bato belé na itonga na azana mabena ata aza mutu passer Marcelo natanga kombo aza yesu te aza mutu merci hein merci mais liko bate mabe ya pasteur Marcelo bino bo commissaire ngolo wake aza benande donc yebena asala na satana non yo comme ça que yo sala ma bête yo bo sala ma bête to zoyo ke la pe bon maman internationale pas à PTT azapena batuni bazo appuyer ba chembongo batunini ba kozele ba avocat batunini pasteur yo ogocha ba avocat mais pasteur Marcel ça musali na nzambe nzama yo mona tina yo ça OK batunyo surtout o babunisa madame Belleville aroza na peut-être na makasi teke abunda na bino mais ana avocat ou l'équipe avocat nyonso amen ou abundela yi amen nzambe beti maboko amen ozomona donc eza ndenge mo na passer Marcelo OK yo zomona nga batini ba porter plainte bosambi okoke kuna pe olongino passer Marcelo na justice mais obetami na justice ya nzambe OK no mona rezala ba retour yo mona okene ba yagola ba zuma ba swana ka pamba pamba o mwana ba voni ka bwe décision yeli ebanité tala exode on a offert na mwana mwa webuna aza orphelin aza muto asuma ba orphelin to silisi ya eza ba frappe wana yo moni na opesa conseil na maman international soka koyoka conseil nanga baza ndeko na biso lo yenge kota bango trop po afri d'ici ke ba kuyo makasi so ba meli ba meli ba solo mutu ekufi le cas na TV sera passer Marcelo pardon voilà voilà c'est le mot jusque là zo senga pardon
Ma spiritualité dans l'homme soit. Voilà. Merci. Bien Kazanga batu ba retenir. En tout cas, batu ba retenir maman international aza bukolo. Mazolo bana kombo pe batu ba ebiye ki aza baku. Yango tozoloba. Ça peut image. Yango tozoloba. Maman international azonga sima atala tamba kizaki papa na biso mukunda na bêtise. Mutu tout a soutenir toujours passer en surtout ngai totala kite ke papa na biso mosala nzambe totala kite o eza biloko ya diable ezo ya po détruire papa na biso na etonga ozomona na etonga bato bakokima pe na église bake parce que bamoni etolo mwa mosala mais soki totyeki mpe kanda na ye tonga tokende nango pa paster mokuna yango na oloba sikoyo pourquoi biso tozalaka bongo eloko tomoni peut-être aye mosusu esali faillite c'est pas mosali ya nzambe ekomi lokola ma force na biso moko boye donc place tokozoma pouvoir ya kofinga yo Marcelo ebembi donc okana ofinga no passe ya Marcelo zela siko eloko moko boye ekokisami siko mama intention afai na kwemo baba yo ta Marcelo yo ebemba mama nosakana na ngayo ta moto na bomi blanche. Donc, on va dire que yele babiloko ezaki na place au couteau, on a na pouvoir ya mekate. Mais les loko mo passe à masola za Yesu tandenge abakuka lobi. Ata Yesu za muta za makilo za pas maman international rouge. Yango za pas passer à Marcelo. Place au Monique Mosala nzamba bungi. Ngayo mota balobaka passer à Moïse Mbi alobi sort au nom de Gégé. Ngana prière la cité Betelte. Mais naza parmi oyo ne aza boso na ki mosala nzambe moko bona ki mabemo bato mabe pona mosala nzambe ngana efsa nzambe ana la kana adoration à passer Moïse Mbi Seigneur si réellement eza bongo nzambe bundela ye peut-être aza mutu akor bunga nzambe zo mise na nze aza pe Yesu te yo mo ngana sala ba jeune Mike na biso te ngazo meki na Mike kalambai voilà bien Kazanga je crois bien aussi ici en tout cas na bino na omesana na bango te soki bolingi tozonga lisusu tokoya mais na pesa bango ata mwa dembote ne bote parce que eleki to les minutes exode dembote en tout cas bambote na famille bota mobimba bambote na nga na ba vrai ba koko baza conscient na consciente en tout cas bambote na linga bino tellement mingi bato ba raisonnera bato ba linga bazongisa mam si la nzela en tout cas na linga bino mingi nde na linga ba mama na biso famille bota ne pe na kolinga bino soki bozoteza mama no linga mama mitadina de Belgique nde na linga ba Sylvine Jolie ba la mama chérie maman Germaine Makese maman Germaine Mbidi maman José Lusadisu ba Evelyne Duchesse Tunani voilà ozomona voilà dembote ya voilà, on a pesi mbote na le patron des choses de construction, le PDG Jean Olela Dombo Moutoumoro bien, Idriss Bidou na pesi ba mbote vraiment, Caleb Mbassa Skim Sidiwa, ba mbote susu na ba maman et famille bota base à Londres, o ba sepela vraiment batali so mneka ba ku conscient, ma mozo ba zolo mama bo solo, ba mbote vraiment na mama cheka moi si ba monyo so vraiment na pesi ba mbote vraiment. Voilà, merci beaucoup to bandai na nkolo to silisi na nkolo, o elobami awa en tout cas mutu na mutu azwa namu na ye to sala ka pona ko valoriser culture na biso en tout cas eloko boloba Belvia tinda rabatu jusque là nazoka garçon ba benga soki nani bishop azolo baba futa ka biso ba to ya ko finga batu mais or que soko tali tata ya mukolo kwa bishop tata ya mukolo kwa zuma tane bafana na plateau mambalo baka ezo correspondre te na bataille na bango. En tout cas, ça passe. Batu batala rabiso même na babaku. Bayebi o ezakati na bango. Bayebi. Donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Hot Basket Télévision. Merci beaucoup na Exode Mickey na machine kuna. Merci beaucoup na Papa Tigre, mon fils manager de l'X depuis États-Unis. Merci beaucoup na Darling Love. Merci beaucoup na ba famille bota nyoso. Bela na motema. Po to sala toujours to me mabango likolo tokoloba te tokofula kaka mama lobi to fula po makamba passe se bandaki bye bye on se retrouve une émission koya ciao.